Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, beaucoup de vous aimez, vous partagez. Et ça, on va bino BBC Mpoï TV. S'abonner, c'est un grand plaisir pour moi, la grande famille. Il y a tout le monde, c'est un grand plaisir pour moi. Bon dimanche, bonsoir et surtout bon dimanche Nabino Nyonso et bon début à semaine le 1er juin. Bon début à semaine et na balandi Nyonso ya BBC Mpoï TV. Alors, beaucoup de la grande famille tout solo là. Beaucoup de maman BBC problème ni. Beaucoup. J'espère que nous vous allez bien. Bon début à moi, hein. Bon début à moi. Mois à juin. Laisse que mois à juin, ils ont la mois moko ya réussite, ils ont la mois ya bénédiction quoi. Tout tu côté la film na biso na titre ya La vie de Tegra. To bandi yango lelo na Belle Vie TV. Voilà. La grande famille. Famille Libota, tous à la passion, na film, lelo to bandi déjà premier épisode. Tous à juste kaka focus na chaîne Nabiso. Il y a Belle Vie Télévision, place total à kaba filmé, il y a Kitoko. Je crois na teaser, il y a film Nabiso, il y a La vie de Tegra. Tu sens que non, film il y a un problème. Histoire il y a vraiment, il y a un problème. Botala nuka na kati ya lopango wana na moni mama étoile, na moni banani, bazaka donc lopango wana kozala problème sur problème. Bota siko mama étoile soki pe ndekolo lopango. C'est grave. Tolanda na no mwa extrait oyo comme ça nazo zongela bino bandeko bo aimer bo partager bo kendete naza lisolo na memeli bino wana bomoni ba artiste na biso bomoni tonton Pierrot bomoni Poutine de l'écriture bomoni pe Silauka nzambe na ngai ta sikoko na olinga na faire réfléchir bato tolanda na no mwa extrait oyo ya moke comme ça nazo zongela bino. Voilà. C'est elle. Tu vois, skinny. Ok, je vais la voir et je vais apprécier. Oui, que ça les a insultes vis-à-vis à ton frère. Ah, c'est comme ça que tu le prends? Oui, les a insultes. Parce que, dis-moi, tu l'as regardé, tu m'as regardé. Qui peut être ton ami ou je sais pas moi? Regarde-nous. Qui t'a dit que j'ai besoin d'un ami? Kwape, yo, yaka. Yaka. Tala logo ngangonda, logo mimona mbanda. Tikana zoona ni 20, Tokozo me na 20. Il faut que tu aies la mouture na yo, hein. Alexandre Kwatata na yo, t'es d'accord? Je sais, maman. Quand je parle avec elle, ne viens toujours pas m'interrompre, genre. Quand tu parles trop avec elle, hein, j'ai comme l'impression. Mais c'est... Qui me parle. Je ne vous parle pas indirectement.
Je parle aux enfants. Il faut qu'ils apprennent à manger d'abord et à parler après. C'est ça, non? Hein? Tu me parles. Oh, c'est pas dans la zone. Il a complètement changé. Moi, je me dis, est-ce qu'il y a des C'est problèmes? à cause de toi que Tu ne m'as jamais dit ça. Tu dis ça maintenant devant maman. C'est ça, son il est papa, tu dis au cas son il quoi? Omoni yo, ozaloka malade ya liboma o Serge amemela biso na famille. Ndoki. Serge, essaye encore. Nako, bêta on est sûr. Non, bêta on a pas mis on a fait. Kima? Mal intentionné. Merci, Aya. nazalaki na nga na hôpital papa vini aye afandisi nga explike nga nyonso abi atala nga na bino nde tomuneli je ne saurais pas garder ça pour moi. Donc c'est Vini qui a accusé Patrick et pas Nani. Yo zandegi. Yo yaka koya. Papa. Naro bate. Naro bate tout. Bobaki vous touchez kuna te. Ndobaki samite. Je crois bana ba epsio. Que camarade. Of your presence, Celle-là me donne la joie, celle-là. all your perfect imperfection in your. Alors famille Libota, tozala wana branché scotché quoi. Tozala wana branché scotché tout qui ne découvrir la vie de Tegra, ce qui est kozala ndenge nini, mais o essayer lumbi solo. Problème de kozala katia filmer oyo. Voilà, na kangina na ni parenthèse dans la promotion dans zonga na kotana na lisolo na memela kibino. Bandeko bo aimer beau partager famille Libota, ba mpoishu aimer partager. Ceux qui peuvent écouter la vidéo, ils ont la liboso ko hésiter, prends ton temps et à s'abonner. Osa jamais d'ici parce que ici tout finga tout ça na biso ba analyse to yaka mingi côté les menaba anti-valeur. Voilà. Bandeko na seki nano. Vous savez quoi? Nazolinga kaka na aider bato nazolinga kaka na aider bato na faire voir pe communauté injustice na bango parce que musala o bango basala ka ba artiste comédien baza ba comédien to mona ki filme oyo Belle-Vie a alobaki juste kaka ke non ménopause ebungaka na mobali bandeko toza sans ignorer biso nyonso awa ya komona façon likambo ebalukaki ya koloba keno babwakeli nani babwakeli sila or ezalaki nango pe bongo te soki oza moto ya mayele otala keno filme ndenge bandoko kende po Belle-Vie abimisa biloko abimisaki na monoko ya bakeno ménopause ebongaka na mobali c'est parce que na kati ya ndako na libala avandaki na grande sœur ya mobali na ye alors grande sœur ya mobali ne na kati ya ndako wana aolinga neti kosala neti kokonza alors Belle-Vie elle avait voulu kozongisa na nzela alors juste kaka mpona koloba keno ménopause ebongaka kozala na mobali ememaki problème moko sérieux sur les réseaux sociaux bato ya sila baye koloba keno Belle-Vie asali nini Belle-Vie abwakeli sila soit disant que non ménopause et voilà naloba toujours que non bato na bazana problème ya réflexion Belle-Vie atangaki kombo mutu te mais bino moko bokamati bolati si mama bino ça c'est de 1 de 2 bozwi yango pe bosaleli yango peza ba émission na niveau moko oyo yango te. Or, basalaka ba théâtre belé awa ya ba mbwakela ya koya ko répondre moninga mais bato bakokaki ko raisonner te keno ya koloba keno c'est que Belle-Vie alobaki ya ménopause ebonga kozana mobali ezaki ya histoire oyo ndenge bande koyokana te na belle famille na belle sœur na kati ya ndako mais na bokutu na mama BBC problème nini siko na tonton Pierrot boyoka sikoyo tonton Pierrot tolanda tonton Pierrot.
boyoki ndenge tonton Pierrot alobi eza na kati ya film naye kosala yango publicité te. Je vais juste kozongisa sikoyo bato naye nazongisa mayele ya congolais na kati ya filme wana natali nanga filme te nazwi ka extrait wana ndenge batindelaka biso parce que tozalaka batindelinga oui batindelaka mpe biso mama bebe c'était likambo munene boy likambo munene ko Bellevie abimisaki kaka wa yalobi keno ménopause ebonga kozala na mobali bazwi bamamikeli yango nani bamamikeli yango Bellevie siko tonton Pierrot azojouer aza sur scène alobi nini alobi mwasi soki aza na mobali te azalaka kanda est-ce que nga mutu nalobi yango te siko nazoyede siko baleza bakuku bakoki mpe kozwa mpe kaka oyo mpe balobi keno Pierrot abwakili mama bango bongo te non tozosolola bolanda lisusu comme ça boyoka bien bozala trop attentif ya kolanda ya koyoka oyo tonton Pierrot alobi parce que nga nazoyeba keno eza filme alobi bongo na sens na ngai ya bomoto na mayele na ngai bomoto je sais que non tonton Pierrot aza sur scène naye koloba te que non abwakeli motu mais nalingi siko na aider baleza bakwiti comment est-ce que bazo fonctionner bazwa pe oyo baloba ke no Pierrot abwakeli mama bango ke no aza na mobali te parce que tokoki kotia mai na monoko te si aza na mobali te mwasi oyo aza na mobali okomona comportement na ye okomona présence na ye okomona kaka makambo ebele akobanda koreflecte tu vas sentir ke no oyo aza mwasi moko boye aza na mobali na nsima na ye siko tonton Pierrot alobi boye eza problème te eza problème te soki Poutine kaka ya bimisi na monoko mbala moko bovize ke no abwakeli sila nde ozomona nga nayoka motema pasi ya biloko ezoleka wana koma ezobebisa communauté koma bato ebele mpe bazondimela bango koma eske bato mpe baosala nini bazokota mpe na be wana ya koloba ke no eza ya solo parce que bato baza ebele na mabe nga moko ata ntango naye kosala analyse na mayele na nga bomoto nalobi yango très bien que non tonton Pierrot aza sur scène soki biso mpe toza bato peut-être ya nani ya buzoba bato bareflechisaka te c'est yango sikoyo naye kosunga sikoyo bango baleza bakwiti balobi ke naye kosunga bango ya koloba ke non bino bozwaki ya Poutine alobi ke non ménopause ebongaka na mobali sikoyo tonton Pierrot alobi ke non mwasi soki aza na mobali te azalaka kanda bozolanda la grande famille c'est par là vous allez vite comprendre que non nani oyo baleza bakwiti bazolinga toujours kobebisa image ya Bellevie bazolinga toujours kokweyisa chaîne ya Bellevie po bayebi ke no chaîne wana etalemaka chaîne wana batiaka bafilme ya kitoko chaîne wana penza Poutine de l'écriture ndaza wana bakomi siko kolinga kotravaye na badire na ye na makambo azobimisa na monoko oyo eza na kati ya tournage kokolanda na histoire oyo baza nango siko na otuna naye kosunga siko bino parce que je sais mo bolandanga leza bakuko bozwa pe tonton Pierrot alobi ke non mwasi soki aza na mobali te azala kanda tomona mama bino kanda makasi bozwa yango boloba ke non tonton Pierrot pa abwakeli bozwa parce que ngane na osala émission boy lobi na koya lisusu na kosala ka émission sur ça ya koloba siko ke non tonton Pierrot abwakeli penza sila soki bomona sila na big ba comportement wana eza parce que aza na mobali te bakanda azalaka nango wana c'est parce que aza na mobali te toke nango bongo vous allez comprendre que non na osala émission nanga naye ko accuser tonton Pierrot te mais naye nde ko interpeller siko communauté congolaise ya koloba ke non soki siko maloba oyo tonton Pierrot alobi ke non mwasi soki aza na mobali te akomaka kanda ebima na monoko ya Bellevie tokopema awa j'ai pas un problème avec notre tonton Pierrot j'ai pas un problème avec notre tonton c'est notre tonton c'est vraiment notre tonton et écoute ça sans problème. Mais je vais juste interpeller, je vais juste ramener savoir
il y a communauté, ramener savoir, il y a bakwiti. Mais parce que on pèse en matière. Dites-vous que non, oh, et bimarane na monoko belle vie. Siko e bima kaka na monoko Poutine, Zamba eziki, Congo eziki. Non lo bango très bien. Émission nanga oyo na ko attaquer tonton Pierroté. Mais na ende siko ko interpeller les abakwiti. Na lobi lo kwa bino bozwaka ya ménopause parce que Belleville a répondra ki mama top. O histoire ezaki nango ezaki clear auto baki que notre histoire ezaki nango open. Ezala yonde ko moi sozo talanga ezala ngai mama BBC soki pe naza na belle-sœur na belle-sœur nanga na kati ndako nanga awa grande sœur a mobali nanga e ka osaba biloko moko boye ba biloko moko boye e ozala kala ba parole moko na ko beteka bordir moko boye e aka ekendeka ndenge kindaki Belleville akotaki na po pona bimiselo ko wana ya ménopause mais to pe ma quitter sur les réseaux sociaux. To paiement quitté sur les réseaux sociaux. Vu que non, na réseaux sociaux, bah les abakwiti bazan un nombre moko e belé à kofinga. Et ce soit moi en plein moko bo mona que non communauté belé bazo landa bango ba oyo kabango. Oui, to zo ka ba appel. Parce que yango nga mama BBC na ye na lobi que non. Sikoyo na o tonton Pierrot a lobi. Aza sur scène. Il sait pourquoi a lobi bongo. Amoni un ça ne va pas. Nandeko moi si. Yango ayebse nini abike non moi si soki azana mobali ta akomaka nini akomaka kanda ya solo to lokuta eza ya solo mais les abakuku bokipe kozwa ngo parce que bino bokomi ko asime bokomi penza ko asime bokomi penza ko asime bozwango eza matière bolo basiko ke no tonton Pierrot asali nini abwakeli mama biso po azana mobali te parce que bino boza batu moko boye o balobaka ke no donc ba bourri ki moko tout fait bozwaka matière nyonso sans pour autant même réfléchir ya koloba ke no matière autant to ya nango autant to lingo bimisango est-ce que to pesa valeur na star na biso te bo bameni na sans pour autant le savoir mais o pesa matière. Alors, nga ma BBC na ko yebisa bino keno o tonton Pierrot parce que nga na yebi keno tonton Pierrot aza sur scène. Siko soki ka maloba o ebimaki na monoko ya Belleville, elingo ozala problème awa. Bon, siko pourquoi na loba keno mama BBC na yaka côté le na ba anti-valeur. Na côté le na ba injustice mususu ezalaka ya batu bazana mayele te o bandika o kumbanika na problème. Au combat mi pesa na problème. Et ça peut maman na matière. Ce que pour ils ont en plaire. Pour bima pesa maman na matière, il faut bima na monoko belle vie. Il faut bima na monoko belle vie. Il faut bima na monoko belle vie. Vous faut comprendre. C'est malheureux, hein? Et ça passe si makambo tout mona. Nayebi keno bakoya na bango kolobelo côté parce que eza nani eza Pierrot. Mais nga mama BBC na ko sala émission nanga o eza critique moko eza logique. Il y a beau imaginer que non maloba na nde bimaki na monoko ya Belleville. Tolinga tope mana biso te. Wana bozo mona vidéo na biso ezo leka wana. Ah, tomoni notre Poutine et notre maman. La maman de plusieurs. Ah, na oyi lukele kombo moko boy na oyi bate komoni na kopesa epo ye akoma soki abimisi kaka bor moko na monoko ta mokili ziki. Maestro. Moza motuya. Awa, ye wana komi nzabelaka
awa si tomoni Poutine naolobananga déjà tomoni Poutine ye wana aosala mwa publicité ya maison ya bilamba bomoni te ya bokomona sikoyo ndeko na biso kuna sila aopema te bomona pe maison moko boye aokende soki ye azalaka bongo soki amoni bongo amoni ka Poutine boye ye pe ake kofofile soki wapi po totikali komona ete asali publicité ya bilamba mais awa Bellevue asali publicité ya bilamba bokanga journée ya lelo bokanga date le 1er juin bokanga na heure bokoloba mama BBC alobaki bokoloba mama BBC alobaki kaka ndenge Poutine alati bilamba na asali kaka défilé na azolakisa akomi mannequin ya shoki ya shop nini wana kaka ndenge ba video ezoleka na azolakisa bilamba bokomona sila 2 jours ezebele sans esprit mon boy bomona ye siko eloko ezolekelanga bato bazozanga moyen ya kopema bato bazozanga moyen ya kozala calme mpona bela donc na minute oyo seke moi mema BBC je peux dire mobimba ya Poutine na okelo bakeno c'est de l'or briller kaka ya na okelo babongo. Vous savez pourquoi na oloba bongo? Je vais me justifier. Parce que na minute au Bellevue nyonso ya il faut balobela. Place nyonso akoni ata caméra il faut bima na niveau moko pas comme possible. Donc Bellevue a commis élément moko boto oloba soki phénomène. Na ebité so na obenga Bellevue phénomène na minute o. Na minute o Poutine a commis penza phénomène. Bokanga ka nde bomoni ana azo défilé azo akomi mannequin ya boutique wana bozela bokomona 2 jours ezebele vous allez voir si là mais Poutine alandelaka ete ce malheureux eza pasi pe mawa tozongela lisolo na biso poto dévier yango te les abakwiti tant bomoni kaka photo na tchekuna ya mama bino na tonton Pierrot bozawa. Je vous demande ya koloba keno tonton Pierrot ye wana alobi keno moi si soki azala mobilité asala nini akoma kanda siko na lobi boy lorsque tonton Pierrot alobi boy soki bimaki na munoko ya Bellevue elinga ozala problème sur les réseaux sociaux parce que ezo revenir na ndenge moko. Moi si soki azana mobali moi si nani ménopause et bonga koza na mobali c'est-à-dire déjà que non la personne déjà azana kati ya ménopause aza déjà ménopausée mais azana mobilité lorsque Poutine alobaki que non moi si ménopause et bonga koza na mobali tango répondaki a ebsaki mama top alobaki non ménopause et bonga koza na mobali c'est-à-dire que non mama top déjà azana ménopause wana nazana kati ya film Mama top aza déjà ménopausée mais aza na mobilité. Bino bobimi ya koloba keno Bellevue abwakeli sila. Parce que tant bino bolobi keno Bellevue abwakeli sila, automatiquement vous venez nous informer ya koloba keno sila elle est déjà ménopausée. Bozolanda automatiquement boye ko informer batu keno sila elle est déjà ménopausée et puis sans mobile. Les abongote la grande famille, bo aimer bo partager, tozo solo là. Sikoyo, tonton Pierrot tangu ya lobi que non, moi si bonga kas, moi si azaka soki azana kanda, moi si soki azana mobilité, akoma kanda. Bobi mape boya ko sa elango ba analyse. Et ça bien. Bobima penza boya kosalela yango analyse. Bobima. Bobima boya kosala. Bobi maboya kozala ni c'est de comprendre que non les abakwiti ba osungate
soki bokozala wana kaka mpona kolandela maloba Belleville bolandela maloba Belleville bokozala toujours na problème chaque jour bobandu sambwisa sila à chaque fois à chaque moment ménopause ao boye tango bino bobimi te ke no boye ko attaquer Belleville mais mpona nga namonaki bino bozaki peza bangoto bobo parce que tango boye Belleville kuna lobi na ye na tournage na film azaki sur scène bino boye tokoya na bino bobetisaki de na nosila ya madilu ebimi awawa boye abimi pe pona kwa ko asime ke no abima na madilu quelle légèreté siko aboze asuni na memeli bino matière ton Pierrot le que non mobali moi si ceux qui ont la mobilité comme kanda yango ton Pierrot memia et la matière la grande famille botika to faire réfléchir bato mususu boyebi bato combien pe bayinaki Belleville boyebi bato combien oh bazanga ki ata moyen ko réfléchir ya koloba ke non c'est sur scène asa sur scène bazanga ata moyen ya ko comprendre que non réalité à filmer maloba oh Belleville bimisaki ya ménopause et pas maman top eza donc eza intact eza normal eza normal bato bazo sala bagag lelo bagag il y a plus des insultes il y a plus de dans que le bakenon ba moquerie eza dans que le bakenon eza ba compte à rendre na o pardon ba compte à rendre na ba gago tozo mona lelo na Congo ba comédien nyonso o bazo sala ba gag o sentir on dirait eza neti ba compte à rendre moko boye ba koni o memango na ba gag wana eza problème te wana eza problème te Putina bimisaka ke loko na munoko na ye mboka eziki zambe eziki Congo eningani la méchanceté gratuite ya communauté la méchanceté bomoni ke non mama BBC na ye juste ka pona oyebisa bino ke non botika Putina sala musala na ye na kimia pour ceux qui ezaki mbwakela automatiquement tokoloba pe ya tonton Pierrot pe eza mbwakela or tonton Pierrot a répondre bongo bien alobi bongo c'est par rapport ya scène ou encore ya film ou ndenge bazo jouer et sali ke non abimisa maloba wana eza mbwakela te wana eza problème te famille libota toza na film na biso tozotala na Belleville télévision la vie de Tegra tozala discrété parce que film ebandi boyebi déjà ndenge ezalaka système oyo ezalaka sur les réseaux sociaux soki film ekoti bake koluka ya minene bakweyisa awa po tokota na distraction tozanga kotala film famille libota soyons sérieux ou encore sérieuse boyebi nini film oyo touti kosilisa na titre ya le chemin des chaos film wana ezwi bavite film oyo na français balobaka la merde malgré bolobaki ke non image bato ebele bande koyebisa vous savez quoi awa tozotala nani la vie de Tegra eza studio Android mutu a filmé yango alors vous devez savoir que non studio Android aza sollicité na bato ebele boyebi déjà que non maman na biso ye akomaka trop alors ceux qui a commis film moko babandi tournage abengi studio Android
et que studio Android aza déjà occupé mais akovanda kaka te po azela studio Android et ça la keno biso tozanga bilei. Alors ce mieux azwaka décision peut-être abengi peut-être maison mususu et ye ko filmer siko ba touche ndekeseni. Alors vous devez être peut-être na compréhension wana ya ko comprendre eloko wana. Pour ceux qui alobi azela kaka studio Android et ça la keno to bandolia ndenge toliaka te. Alors bozalaka nanu souple pe ya kozala boza na compréhension moko ya ko comprendre que non eza situation na nezoleka. Mama BBC image eza bien te emataki ekitaki. Oui. Bon mona siko oyo ya la vie de Tegra eza studio Android mutu a zuba image voilà. Alors c'était juste cas pour na fortifier bino pour na interpeller bino ou encore pour na faire comprendre bino réalité o ezalaka. Réalité o ezalaka. Et surtout na betaka sete na oyo balobaka technique ezanga ba caprice te. Bande ko technique ezanga ba caprice ezanga mi comme susu bobenga mama BBC émission tozo kelo côté mama BBC nde babenga ka ba caprice technique. Alors bo aimer vidéo na biso bande ko bo partager na komi na nga na suka ya émission na nga. Na komi na suka ya émission na nga, je voulais juste partager likambo oyo pona juste koyebisa bino bo moni siko ke non injustice o ezo salema na mokili na nani na communauté bo moni siko ke non belle vie aza mutu moko boye na komi na nga ko benga phénomène nga na benga na nga phénomène. Vous savez pourquoi? Parce que na minute oyo to komi na maloba ya belle vie e komi matière etikali na ebité na bonjour à Belleville obi kokoma matière tozo ebate. Alors phénomène Poutine na lobite ke no tonto Piro asa nini abwakeli sila baza combien o baza na mibalite na monde na bango ba artiste baza combien o baza ba ménopausé mais comment est-ce que bango ba bima kaka keno ba kika kotanga sila boyemba moko pe ko informer batu ke no sila déjà za la ménopausé likolo nango za na mobilité maile mukuse il faut kotala ka babiloko mususu ya bino tango boya soit disons lobi ke no naza mutu boye non netinga mama BBC boye natali eloko boye pardon on a okota te okuti na o eza koya ko salir bela mais lokola boyebi pe ba faiblesse yango ya sila na bino wana aza na eloko moko koloba tata bo pakole buzoba ye il faut vanda kimia nie siko boyebisa à quoi bon à quoi bon bozwa pe matière à tonton Piro boloba ke no abwakeli silat bozwa parce que abwaki alobi bien que non moi si soki aza na mobilité akoma akanda kanda sila aza na mobilité ye wana ayeko assumer veuve ayeko assumer mobali ya bato akufa ayeko assumer c'est pour dire que no aza na mobilité pour soki azalaki na mobali alinga ko assumer te pour mobali ana alinga ndima buzoba wana te na oyaka ko faire réfléchir bino na oyaka ko ya ko faire réfléchir bino. Bon aimer, beau partager la grande famille. Bozwa matière yango yo ton Piro abwakeli sila za na mobilité yango za kanda. Bomoni ke non soki tolobi to banda kolandela maloba na bango ezala pasi. Soki tolobi to banda kolanda et ozala pasi. Il faut toyeba ke non mutu soki aza sur scène il faut azana maloba. Ezaba kuiti vous ah non batika bino
bino bosoki boza na kindoki te bosimelaka ta diable bilamba natika nanga omona bato ya boye te natikala komona bato ya boye te na vie nanga. Alors bref, la grande famille, je vous aime bien. Nakomi nanga koshite ba bon début sous ya mois ya juin et ba ope bazo fêter ba botamaki na mois ya juin awawa. Bah, joyeux anniversaire Nabino, hein. Voilà. Na aussi la rakota déjà filmé, Nathalie filmé, il y a la vie de Tegra, na moni déjà que non, Sosamambo, problème izawana. Tegra pe na moni que non, a olelisa biso na kati ya filmé oyo. Kuna na mama Milo. Totala na ndenge ezokende, toza toujours patient, to yebi ndenge Poutine akendaka nango. Premier épisode au monde aboya fungoli, premier épisode au monde a kangi, deuxième boye, troisième ake ko fungola bino kana quatrième. Alors tous à la wana to ba stratégie à maman biso et ça bien. Je vous aime bien. Oh, je vous aime. L'impoichou, vous êtes là, j'espère. Alors beau aimer, beau partager, on est ensemble. To kutana sous lobby so matière isa. Déjà lobby na bandi déjà musala. Donc, la semaine où je n'avais pas travaillé, j'étais un peu trop busy. Alors, tout le monde, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.